La famille, mobali azalaka awa na poto. Un tonton azalaka na poto, na mwasi na ye, na ndako. Erango yo ba mama. Ozomona soko ozovana na relation moko bovandi 2 ans, 3 ans, 4 ans. Na loba ango bien na miss de miss awa. Soko vani na relation moko boy mwasi na mobali. Et que bobandi déjà ko bota. Yango eza suma kamote ko zela mobali ye moko volonté na ye esala po ya ko bala yo. Omoni lelo ba mibali na biso mingi ba komi na kilo. Mobali déjà na départ soki aye ko se présenter devant yo alingi yo. Soki aye ko bala yo te. Tant bokoti vie ensemble bokomi na couple et que obandi ko botele bana elembisa mobali po ya obala yo. La famille bozo yoka mobali soki bolingani sika ndeko mwasi ndeko mobali soki olingani na mwasi na osika luka honore mwasi na yo mama soki papa honore ona note yo lobika ke atoza na biso ye moko mukula olinga balanga abalinga yeba ke tango yo kokota na kati ya libala tango kobandaka ko botele bana akozana bolembu ya ko honore yo et ba dega nango ezalaka après tango ba kosimbi so touche yo na ndako boti bana 3 bana 4 bana 5 zoka mobali place akei akena e ko bala ake ko botisa abali siko wana na place wana toloba nani ndaza femme légitime nani ndaza première dame boyo kasiko leloko ekomende kuna biso tozwa mayele bana basi tozwa mayele na lisolo na zobeta lelo mobali abali yote mais bovane 2 ans 3 ans mais ozaka ka chéri oza fiancé fiancé ku tout tempo ba parents na ba yebite lorote ozaka ka copine na ye et du coup soka ke kozwa mwasi musuli banda yo ko sala zuwa te po ozaka ka chéri na ye. Mais mobali soka sali yo prédota pamba aye ko se présenter ta na famille na bino koloba ke mukolo na kozwa mbongo na koya ko bala mwana na bino tonga inde muna bimaka na tanya wana ndeza ke important po soki likambo ekwei ba famille ba koyi ko vanda ba solula mais botala siko ndeko na biso mwasi avani na mobali baboti bana misatu na poto awa 3 enfants hein? Attention ko botezelo ko sanga na oti oboti si mwana batu bana misatu bolingani ki chéri bovandi ndako moko et olingi obotisi ebana sans oloba na ye attaque basala ka lettre olukata bato e bandeni basala ka lettre pona kotinda na belle famille pona kotinda la famille a mwasi po olukata o protéger bana papa na mama est-ce bozo ba ke tant to botaka bana biso soki obali mwasi na ote eza lokola ofutiki porte polele ya ndako na yo makamu nyonso makamu mingi ya mabe ekozana facilité okota na ndako na yo tango tozana ba relation ba papa bozonga kasima boyeba ke mwasi o aza mama ya bana nanga na sina botine bana donc du coup nde nazawe nazana obligation ya ko honorer mwana bato mais soki ozo honorer mwasi na yo te eza mabe o na ozo bala yete po aza impoli po azala ke impoli ozo bala mwasi te po azala ke impoli mais bozo bota bana papa ozo mona teke yo zo kanga muninga eza ko ozo koche na kati ba prison ozuli obike yazaka impoli famille na bango bazalaka bandoki mais ozobota na mwana na bango azalaka na famille bandoki wana eza n'importe quoi n'importe quoi ozozela mwasi akufa po ya kobala bana na sima po tango mwasi akufa ba famille mwasi balobaka ya kobala bana nde okoya kobala bana po ebike kobala bana ezalaka moins cher koleka mbongo libala po soki mwasi no akufi ba osengo ya kobala bana. Donc yo préféré na ozela mwasi akufa po oya ko bala bana po mbongo libala ezala moins cher que de son vivant moi ça en vie bova na ndako moko bolia ke loko moko bilove bébé coucou à toi Sandrine Malo Sansakala bonsoir ma belle mikole bele okenda wapi oza bien ba bonne fête ba bonne année ndeko mwasi kondimate mobala 22 ans 3 ans nanda 4 ans 5 abala oti yonde mutozo comme inspiré yonde mutozo sila tona yo yonde mutozo sila prix na yo ezo mukita ozo sila valeur ko linga ngote bosi boboti kozela no papa te aya lo banoki oyaka na bala yoni non po ba papa mingi balingana bango ngote ba mona ngo normal po yo déjà so pesa i accès na mobali bovana de nda kuma do mobali ayebi yo déjà lokwa si ayebi yo boyebani e komi na ngona bolemu po bala yo ndeko mwasi ko buka na te yebisa papa kana ngai olobaka ndenge nini po to si to vandi ensemble to vandi déjà ensemble olobaka ndeni po na kana ngai po naza mwasi ona vandi na libala avec des années ebele ozobala ngai lisusu te ozobala ngai te pona nini mobala oyebso ke nazobala ote po mbongo ezate opesi makaso bi papa luka mbongo oya kobala nga honore ngai po esala bien ozomona
Dieu merci, ba robe eza ya koteka, ba robe eza ya koteka, yebza ma couleur rebelle. Ndeko mobali, ndeko mwasi soki oduva naka bongo mibali mingi basepela na bango azwa mwasi ya ofele, mais azolia na ye, azomela na ye, mais azozwa mwasi wana ofele. Alors que za malamu te, famille ba miraka. To uti na ba mabota toza ba bantu, famille e miraka. Et eza pe crédible te, eza pe valeur te tant que bo mwasi na yo. Oza na valeur te deva ba kamana na yo. Ko kasate ndi yo vena kata libala na babali yo te ba ebite. Ba te bele ba ebike yo balana noté. Laura chou de moi, ma grande sœur à moi, coucou à toi. Ba te bele ba yebi ke yo na no balate. Ko kanzate ne bo bimana mobali, ne bo kangara ba photo, ne bo kenosa ba course, ne bo kenara ba Congo na ba te bele ba yebi ke babala yo te movana na ndako. Ko linga ngote ya. Osu boti. Tango boti bana na yo, linga o protéger bana na yo, linga o protéger bo mwasi na yo. Pour mobali wana oazol baki yo zempoli, mobali wana oazova na yo comme ofele, akokende un jour. Siko batana onyo sovana na ye, e komika a perte boye kaka. Moi sinyo so lingaka ba honorer ye. Mama ko buka na te solo na papa. Abala yo, ya lelo sang, coucou à toi, ya lelo sang, coucou à toi, voilà. Bonne année si elle est ka moyen tenga pe su bonne année te balaba bonne année si elle est ka kinga pe lisusu te bonne année le ki non te non aussi 6 mois de février te année malamu yangwa na français bonne année ekipaka te soko kutana na mutu te ko pesa ta bonne année à toi na net na banglais ko bango happy new year, we still saying happy new year each other. Tozo continuer toujours qu'on va happy new year. Et si la ratine ba février, oh sois gentil toi aussi hein. Voilà. Donc, la famille, ndeko mobali awa avant na mwasi babota bana misatu. Un bon tonto bana mwasi na mbali nda bana misatu. Mwasi akenda musala, mobali akenda musala. Bayo ko sala que ah papa, tozara na mwa ba terrain na biso na Congo kuna, to teka ba terrain na biso na mbongo o to lia likelemba, to kangisa ngo tango yozo kende na Congo, osomba esika to banda kotonga. To somba la place moko ya bien to longwa na mwa ba musika o tozala banda kuna biso, to longwa kote wana to ya na capitale. Bayoka ina mobali bongo, problème ezate. Moi sa beta rakayu, mobali abeta rakayu, basalaka likelemba. Bazana bana misatu na ndako. Voilà. Bikam bibolunga boye ba miss, esalama ki wapi? Esalama ki na Paris. Ozana poso ba esalama wapi te yebaka ke ezali solo vrai pe ezo salama. Voilà. Li solo esalami na Paris. Ndeko mwasi basangi simbo na mobali. Mobali ayeko kende, bayeko kena Congo na mobali. Tant ba ke Congo basombi esika na bango. Ndé basombi eloko na bango na lemba. Basombi terrain na bango ya kitoko, lopango na bango ya kitoko na lemba. Donc basombi lopango na bango ya kitoko, wape na lakisa robe, na zolo lakisa robe. Voilà. Donc basombi lopango na bango na lemba, bateki ba terrain na bango bazaki nango, na mbongo na bango baliaki makelemba, basangisi basombi lopango na lemba. Tant basombi lopango na lemba, elo nye ko salama, mwasi aye ko zonga poto. Bénite la tendresse et coucou à toi. Tant mobali kozonga poto, mwasi atika ine na poto ka ndeza ba misala banini. Mais mobala kitara trop na kini. Mobala kitara poani, mobala kitara mingi po ba tonga ndaku na bango wana o basombaki. Ba tonga ndaku na bango. Mwasi apesa mobali confiance. Mwasi azaka na confiance a mobali. Nzoka na départ, ndeko na biso mwasi na tonton na biso babala na nanu te, mais bavanda kandaku moko. Babala na nanu te, mais bavanda kandaku moko. Baboti bana misatu. Voilà. Tala siko, boyo ka siko de quoi il s'agit. Yeah. Après, elonye salama, ndeko mwasi, ba famille mobali na Congo. Ba solo la kana bango, me balinga na rapenzati. Balinga na rapenzati, ok, bazala pende, ba pire boye te. Me ba yebi ke ndeko na bango mobali na Paris, azaka na mwasi na ndaku, ba boti pe bana misatu. Talaka baboti bana misatu. Donc famille ya mwasi ya mobali na Congo ba yebi me balinga na bango ndeko wana mwasi te ya poto. Voilà. Ndeko pe mobali pe abala rapé mwasi te bavana rapena bien mais idée soki ya kobala mwasi soki pe longwa e soki pe zalaka te na yebi te. Ndeko mwasi basala ba proche na mobali na ye. Mobali akomi ko kende Congo mingi po nini po batonga ndaku na bango o basombaki. Nzoka nde mobali kuna nenga kendaka Congo asi azwa mwa mukarame na ye moko kuna azwa mwa sheri na ye moko kuna na Congo. Nenga azwa sheri na Kinshasa kuna azwa sheri baboti bana mibale.
tant avant baba na obota bana mibale balingana kinanu azaki no gisheriti tant bolingo mati makasi ba fille akini alakisi e bolingo alakisi papa bolingo papa lobi lelo papa chaki lelo papa bomba na préservatif lobi ya patience kuka papa bomba na préservatif troisième papa lobi oyo bornanga aza bornanga na sa nini na longola ba papa ba yaka nanu ko se préserver deux fois troisième fois petit to akomi bornanga papa longoli tango alongola ki chaussette ba komi kozala na chéri na Kinshasa le ba komo zala na chéri na Kinshasa aye ko cha chéri Zemi Bikala Smith bonsoir à toi coucou à toi tango a chéri Zemi na kin wana sou ba yebite ba petit kaka ba yebi ba petit ya garçon wana ya un bon tonton ba yebi moi ba tout monde ba yebi siko eloko nya ko sala nenga yaka siko pa ba fille wana un bon tonton nenga yaka pa ba fille wana wa Chezemi mama ya fille wana yebisa keke ah papa chéri na yo yeyo aussi a baby déjà bobi ka ba mama so luzito moi si na yo yeyo asi a baby na si yo ka bonsoir à toi Bethany Wells coucou à toi Wilmine Kifula bonsoir ba kere belé ba j'aime belé ba commentaire ebele to sunga ndeko ya mwasi aza awa azoyoka boyebi na miss toloba ba triste réalité to solo masolo vrai ndeko aza na posa aide na bino bocha ba commentaire amona ye moko ndenge bokoloba baninga enga sina bali watika kangelela ngavizenge ya bamuga yozo yemba nzembo zo bina nzemba mbila beli makasi ndengwana nzoka papa bala na yote yozo vanda ka bongo yako yoka makamba sali ndeko no mwasi sikoko yebisa ngai est-ce que erreur eza ya papa to eza ndeko mwasi yo mwasi oso vani na libalo boti bane bele donc olobi ke papa yemoka yeba soka ko bala ngato ko bala ngate esi yozoba yebo mutako yeba soka kubalanga to kubalanga te yemo oyeba ngana ovandi na vaneli bana okanza bongo okanisi bongo eza via mutu ndeko mobali tango akena kin chéri wana bazo continuer na chéri wana allez nde bon bazaka première fois basali na chaussette na chaussette ba tche chaussette tolia bombo na sachet balé bombo na sachet ah papa bi oh petit to akishasa zo ba lusabo aza pena guboye abie boye petit to ndeti kaka ah mais on a comme c'est pena base na nga ya Kinshasa donc petite mo boye pe place na do kitela na do lia bando yambangai bando zananga bien donc na vai na pe na famille oyo famille ba Swahili na rovani la kaka awa ndeko mobali atie base na ewana tango atie base alongola ki chaussette tango alongola ki sachet na chaussette soki ni balubaka aye ko cha Zemi tango atie Zemi mama bokilo mama ba fille wana ya Kinshasa ba mama na batimbati abi o mwana poto mobali mbinga makasi boy mobali elega makasi boy mobali osoka ye avant kende akabela ngai mama $50 $100 $200 o mobali oyo mwana nanga pena abeti libaku na zelo ba mama batimba wana mbala mo basolo na papa na un bon tonton on marié basolo babi papa yo tolinga yito solola ndeko mwasi mta ibandaki na mobali yo ba mama bazana posa bo solola boybo wana ndeko mobali abi problème te na koya to sala programme to na mona ba mama to solola akenda kikuna na belle famille na ya Kinshasa akeko solola ba papa ba ebisi na ba mama ke obebisi déjà mwana aza mwasi na yo to ko sala eloko mususu te to ebi ke bolingana déjà mais mwana aza ya kobeba papa yo ozoloba nini pona mwana mwasi na yo oyo asi abebi boye ndeko mobala lobi te mama papa na yebi ke na sina baby si mais na yebi ndeni na kosala po aza mutu oyo na lingaka ye to si to vandi déjà mo ba mikolebele na lingaka ye ngana mo na yebi na konore na koswana famille nanga to koya konore mwana na bino waza chéri na ngai ba papa na ba sepeli ndeko mobali apesi mo ba quelque chose futi mo ba quelque chose apesi bango tango apesi bango ndeko mwasi na Congo aboti pe tango aboti mobala kenda kapoto Paris azonga kakini bazotonga na lemba na super lemba basumi pene sika na bongo kitoko ndenge batonga ka wana mwasi pena tika pena mobali yo kendaka ngai lokwa musala na bana e permettre te mais yo plus kendaka na yo nzoka mwasi confiance apesi nzoka mobali a trahir confiance à mwasi nde balobake la confiance n'exclut pas la confiance balbani ni baba na mayele we bango la confiance na idine babani la confiance c'est ça la nini bana mayele bazawa
Bana mayele baza wapi. La confiance n'exclut pas le contrôle. La confiance n'exclut pas le contrôle, pas le contrôle. Voilà. Yo kan sokozo pesa mobile na yo motema, ozoba ke mobile nanga, naza vraiment na yebi ke papa tozo tonga ensemble, to kolisi bana déjà 3, nzoka papa motema échanger, balesa ke soki mpose, nambisi ya mai, balesa ke soki eloko nini encore ba Swahili pe balinga mbisa mai mingi, papa kangamaki. Tango mwasi na Kinshasa boti mwana moko. Oui, oui, la confiance n'exclut pas le contrôle. Le peuple est toujours motema PM. Wapi chez Yambo Elkune sala ba misala no sala rawana ba bisala sala no kochara wana partage rawana Pelenda Solange coucou à toi ma soeur à moi ba toi miss de miss bazaka ma yele makasi tande bazo répondre mbalamoko moi je vous aime hein. Serge Gino Lukoki n'exclut pas le contrôle yoka batunanga awa ma yele je salue votre grâce. Bon, vous, mais là-bas, un bon tonton, une grande dame de Miss. Maïele, t'as l'année, bazo répondre, Miss, n'exclut pas le contrôle, la confiance. Moi, je vous aime. Moi, je vous aime quand même. Je vous aime quand même. Je vous aime quand même. Moi, je vous aime. Voilà. Dès que moi, si, tant mon mobile a zemi. Lera sisko tia zemi afuti ba bikila kila ya famille wana po tia de zemi bomoli ba famille ya mama wana batimba babi mobali apoto aye ko tia mwana biso awa zemi to tika eboye ba sololi na mobali apesi quelque chose abi papa na kozonga pona honorer mwasi nanga abota nanu famille na babi oui biso pe awa soki mwasi azana zemi soki nanu akitite ozana droit oui Vali merci beaucoup Magi Vakonda merci beaucoup soki mwasi nanu abotite yo ko ya kubala ete donc ba papa déjà ba jupe na motema atiena se moi si na bango mwana na bango mobala azo chérir boyebi banka moneke zalaka tango to bima mibali babima libanda to basio babima libanda bayima kamna oloba oko chérir mutu wana ozo mona kola bébé moko boye ozo liesa mwasi ba nidu ebele na ndako wana ba sacha ba sukali mobala azo tinda mobali soka sali makamba chantier asisi azongi poto azo pesa compte rendu na mwasi na ye mobali mopa kenda kotala famille mwasi na poto famille na Kinshasa mopa kenda donc famille à moi si soubulke mwana na mobali ya mwana na bango na Kinshasa asi abotisi bazozala moi si pe soubul ndeko moi si tangu mobali la azongi na poto et ko sala que mobali pena moi si bazo continuer la bango mama chantier ndeni chantier l'équipe bien nazo sabino que malgré mobali azo tricher mais chantier abane toujours ko continuer ko bongisa chantier abane toujours ko sa musala chantier azo sa musala chantier moi c'est pas zotinda mbongo ye pas zo degrene mbongo nda moi sa zotinda yango azo lesa makango mbongo na ye moko pe azo lesa makango donc c'est très eza passe eza bien pour na obeta li solo mais eza passe na muto azo subir passe wana mobali soka azo tromper moi si bazaka na calme mutu so azo tromper muninga azaka l'aise mais aibite passe ya mutu o ko recevoir makambo ya zo sala ozo comprendre de comment si ele onye ko salama mobali susu deuxième kobo atie sou mwasi ana zemi ya mibale tango atie fi wana zemi ya mibale elo onye ko salama mukolo mususu ton un bon tonton aye ko kita Kinshasa tango akiti Kinshasa la famille sko likambo ekoi wana mwasi pe na ndako yebite ke mobali atie zemi na kini mobali akomisi abotisi mwasi bana mibale mobali mwasi ayebite ona poto ya na bana misa donc garçon wana na mutune un bon tonton ayebika na bana 5 donc yebika komi père bana 5 donc comme une famille nombreuse et là on est au salama moi ndeko mobali un bon tonton ayeko kita sou Kinshasa tant ayeko kita Kinshasa robe kitoko merci beaucoup Patricia Koyanga ba robe eza ya koteka eza ba couleur ebele na lakisaki ba robe ebele eza ba couleur numéro WhatsApp eza na so intéressé au sali capture au tindi ba numéro eza wana to solo la ba prix eza vraiment abordable tozo sunga ba orphelin Chati Salou Mukuku à toi ndeko mwasi boyo ka amando ya nzambe mobali la ozonga Kinshasa nzoka lera ke Kinshasa boyo ka ndenge komi susu lera ke Kinshasa ndeko mobali un bon tonton azara na Paris na bana misato ake Kinshasa siko tu wana kende kobala ake kobala tango akomi asali kaka une semaine ake kotala famille ya mwasi na yete
mwasi na ya poto ake kotala bango te tango akiti Kinshasa ake kobala mwasi na ye ake kobala makangu na ye wana mama ya bana mibale e ko sala que mobali wana o ake kobala mwasi na ye o atikala na poto ndeko na biso ya mwasi azaka na leki na ye ya mobali o alanda ye a partir ya Kinshasa siko leki ya ndeko na biso ya mwasi wana ya a partir na Kinshasa bazalaki na programme bakutana na master na ye master na yango avandaka na quartier moko na Lemba e place mobali wana ake kobala bozo comprendre li solo la famille de Miss Temis ndeko na biso ya mwasi o azaka na poto na bana misatu mobali na ye akoma kokita kini po bazo construire na Lemba nzoka mobali wana deja na Lemba kuna asi azwa chéri abotisi e bana mibale siko ekomi tango aya ko se présenter eloko nye ko sala ndeko na biso ya mwasi o azaka na poto leki na ye wala nzie ya mobali azalaki na rendez-vous na master na ye ya mobali po babima basa makam na bango eloko nye ko salama garçon wana leki ndeko na biso mwasi ya poto akena le babenga na master na ye master nini bien moto nini ba kopu wana to beta tout abi moi écoute na beta tout rezate toi na petite sœur mobo ya veni petite sœur na biso moi chocho boye oyebi petite sœur na biso mo boye petite mo boye mkomso mona ka ye boye to pese comme lokola tanya mo boye mkomso le royaka petite mo boye abanda ko le kamba master ne bo baki o sepela na petite wana abi oui abi petite wana mtabali tala ka petite ana ka show na veni donc to lela petit wana petit mo ya show petit ana obala donc simba te na bima libanda mais soki yo ya koto ya Lemba ezaku bientôt staffe na biso master na ya bi a problème te na oya master zaleki ndeko na biso mwasi ya poto abi na oya wana kutu subul tango garçon wana ayeko ya Lemba tango bakomi na Lemba moni pe ba master na neni ezo inda koto toki na biso fete petite wana bakoti na bango na feti na lupango wana ezalaki voma feta munene bato ebele famille mwasi na famille mobali bato ebele donc Lemba pene yinda ki na bombi kaka adresse eza na Lemba super mais na bombi adresse e yinda ki makasi la famille eloko nye ko salama ndeko mobali leki ya ser wana poto akoti na fete fete yindiko omona pena bato atala boye mobali ya ndeko na ye atala boye mais wana boft mais boft mobali ya Nansit bof na ngati ayebisi ba master na ete abituni bango yote ayebisi ba master bazaina bango pembente azuka ka téléphone abimi azuka ka téléphone abengi ndeko na mwasi allo mais na baka manasi boni bien abi mais neni bof aza koto bof na Kinshasa ti bof na kin depuis une semaine kutu bobengani te abi biso to yeba ndeni ke bof aza awa asali biso sini te yo po sali biso sini te abi te comme d'habitude quand na yebi ke soka yekin akobenga bino donc naza kutu na idée te ke nini ayaka mingi la yaka bomona na do subul abi mais ngai naza na Lemba place nazali petite moko boye ba petite a master na ngai awa na Lemba na super atangi kombo alobi ke na kilimbi awa fete ezali ezo yinda fete yango eza mobali na yo bof ndaye kobala ndeko mosabi obi nini abi bof aye kobala bof abali abi bof abala ndeni yo lisusu tika oloba boye Jonathan bof abala ndeti ndeni abi ser ozo ndima ngai te bof abali abi pona ndima yo zonga kuna na kati benga nga na video kangela nga ba photo na tala ndeko mobali abi nazo salango ndeko mobali azui photo aye na ba feti abandi teke alati lunette bofa na ye aomona yete baza ebele na fete ba famille mwasi ba famille mobali bato ebele donc ambiance ba master na pe garçon wana ayoki tellement soni abeteli pe ba master na li solote abetite donc mobali ameki pena ko supporta ngo azuka nka ba photo donc ba master baby ke azuka ba photo na neka ka ya esengo film bo abali ndeka izala akangia sisi ko kanga ba photo azu ba photo tout atindi na ba video atindeli ndeko na ye ya mwasi
Tant que tu ndeko na mwasi biso basi nde tozalaka to li pena ozo information à la source ndeko mwasi motema epanzani motema na bana na mbongo apasi ya poto na confiance a mobali na bolingwa mobali ndeko mwasi atali ba video akokite abengi ndeko na e ndeko mwasi atali ba photo akokite abengi ndeko na mobali na video na WhatsApp abengi ndeko mobali alobi na ko banda kokoka kosola ta kati telefone abi nazo benga ona video menga na ko banda koloba te yo tala kaka makambo ezoleka awa yo tala kaka ndeko mwasi abengi lisu na WhatsApp na video ali ndeko na ya mobali abandi kolakisa e video baninga enga sina bali bakomela etapo ya baninga enga sina bali wala mobali wasa botika kobinela nga mizono ya bamure nazwi yanga imobali ndeko mwasi kabwe yanga lopete kotina mosapi kaka bobo webi soki obali sika oza jeune soki obali sika neza ocha kabwe ye oyo bolingo na ngai soki ye oyo na lotaki yango na ndoto losambo na ngai soki efuti yeso ndeni bayemba wana ndeko mwasi bazofimele kabwe bazofimewe ndeko mwasi aolela azolela bolingo na ngai azolela ndeko mobali akati tango akati abimi libanda sololi na ya lobi omoni ye abia na moni abi siko ndone mbala tunye olela ding abi ponya otuna ngaso na olela nini o mobali wa salingai eza eloko ngai fona sepela tona lela abi kolela te zala makasi ozana bana yo zala makasi o ya sali ako regretter yango zala na kimia zala makasi ngai la na ozonga na ndako ngape na oyebisa nga ba mère te na ochango na se na oyebisa ba mama te po e osala bien te menga na ebindeni na osola lisolo oyo zala kimia nga mona obenga yo ndeko mobali akokaki pe ko umea na fête wana te abimaki ndeko na biso mobali abimaki na regret na passe tango azonga na ndaku abeteli pe mutu lisolo te mais na tongo nango ayeko benga ndeko na mwasi pona kotuna esoki sava ndeko yebise naza bien mais en tout cas tension e mataki nga makasi nde naza kutu boye na lalaki na hôpital abi ulenya hôpital sundeni abi nala na hôpital tendeni yo nazo comprendre te soko zoyeba te makambo yango oyo mobali asalinga ozoyeba gravité nango te asalinga makambo apasi mbongo apasi otozo bunda ayena Kinshasa nga moko tovai na yeba ane ebele abalinga ite mais à se permettre kokene na Congo po bana mwasi mususu bavana na batu ndenge nini alobi te zala makasi yaya zala na makasi eza eloko oya sali yo zela etilera kolongwa Kinshasa tango akozonga na poto nde bokovana bosolola olakise ba preuve nyonso ya makambo ya sali kotunela ote batela kimia atuni bongo siko bana baza wapi abi bana bazana camarade nanga bana bazana bango bien abi bon yo siko ndeni abi tenga prenza ezaka attention matenga na kokaite me nazana nga bien bazongi singa mai na ko bimananga tina babutwa nazo bimananga abi problème te zala courage ndeko lobi nango pe ta ndeko mobali ndeko mobiani mwasi akati mobali a se permettre po abenga mwasi na tongo ko azaki tellement fatigué abengi po eba santé à mwasi allô maman boni ça va chérie abi ça va oza bien boni bana boni Junior boni Rodrigue boni Amelia boni Nanyo abi bana nyoso bana bango bien bongo yo bien bongo chantier musala abi alobi zaki samedi chantier bi na sala a demi te na ja a demi temps na sala ki na suka na ngala 12h na beteki mwa tu na baninga totamwe na mwa koliele ya mwa ba ngulu ka ndeza totamwe na kapela totamwe do azui temps na ya kokosa mwasi azui vraiment temps na ya kokosa mwasi mibali confiance nini ba pesa babino toto pesa babino confiance te eza makambo yo mama mitema botika ko bebisa mitema batu ko mibali ozwa pena temps donc osali scénario na yo ti okomi pena ba chapitre premier épisode deuxième troisième donc oza pena à l'aise soki omoni ki olingi mutu te c'est mieux ko kabwana kolinga mutu te bovandi ndako moko to obotisi muninga déjà bana mais ozopese ba assurance okokosala ngo te ozopese ba espoir okokosala ngo te c'est méchant soko otali fi wana te tala ta bana soki otala ta mobali te otala ta mwasi te tala kata bana obaza makila na yo pourquoi ko maltraiter bandeko na bino abasi tosali bino nini
tolobi toza awa tozo économiser tozo sangisa bambongo poto construire ba poto ezamboka na bisote tozo tonga bandako tozo somba na poto mais to mona ke to tika moi quelque chose na mboka na biso soki to pesi bino confiance bo kita Congo bo sala ka ba business bo sala ka masolo yango la ki cité ke to fungele bino ba porte po lobi bat balo ba biso ke o moni yo moto ko pesa mobali confiance o moni po nyo ndima ki o sangisa mbongo na mobali donc wana ezaka ko pesa moninga lisu pasi mobali abengi mwasi na tongo. Allô, ça va chérie? Ya lobi ça va. Oza bien, abi naza bien bon yo. O naza très bien. Abi ndeni lobi samedi musala ndeni na chantier. Abte na musala na chantier le kana obi o na 6 à midi. Pour na samedi na 6 à midi na 6 wana na zonga ki na flat na keko se changer na sokoli après na ba 17h 18h to beti tout to le ba taba ba ngulu na ba master ti to eko zonga koto ba 23h ba 2h 23h. Ya bien ele ki na ngobi ya we ele ki bien bon bana. Yo za wapi? Mobala bi mwasi habite na nanga na ndako. Na nanga bien na nanga na ndako. Bon bana. Habite bana bana bango pe bien. Opesanga bana habite. Mwana peso bana ezati. Na obombelo naza bana te, naza na hôpital. Oza na hôpital. Abi oui na hôpital. Abi ni nango. Habite na sala ki moi malaise Na sala malaise. Donc du coup ba yaki na ba pompier awa, malaise tension matenga ya on a ben yaki awa na hôpital. Abi oh il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a habité, problème exacté. Naza bien na comprendre était kaka na okai vraiment malaise makasi na comprendre était donc vertige sala kinga na koka était kuna koyaki chance kutu tozalaki na copine atenga komba copine ye nde sala ke abenga ba pompier ya tikala na bana. Abi j'espère que oza bien. Abi ça va naza très bien. Benga na vidéo. Mobala bengi na vidéo. Benga na vidéo. Mobala bina moi si tia vidéo. Ndeko moi si Abi akangai pena motema ache video mobala otale mama nini ko mama kubela teko mama nanga kubela teko batango tozo passer ça batama be kubela teko mama moi sabité na obela te nzamba zo sala tout va bien yo posa bien zalo na kimia abi oyebi ke na umela te voyage na ko umela te abi oui problème ezate bakata na téléphone donc bakata na téléphone de comment si avant de kana situation wana e umela te ndeko mobala ye tant ndeko mobala zongi ndeko mobala tango azongi avant azonga kena na belle famille na famille ya mwasi na ye akena quand même kutala akena kutala mama ya mwasi wana ndeko na biso bakutana ki ndeko mobali ndeko wana mobali noko bana ya ndeko na biso mwasi wana noko ndeko na ya mobali wana wakanga ba photo atali bof azaki abi atali bof atali ki mobali kaka maîtriser atiki pe bof azongi akeina ye mais bof a umela epete mobala umela ete na Kinshasa asaya ki voyage moko mukuse 2 semaines et demie 3 semaines mobala yekozonga poto tant mobala zongi poto mwasi abia kanga ye motema tant mobala zongi poto avandi na ndaku bazalaki atiki e jour moko 2 jours mwasi abia kokite ayebisi mobali naza masolo to solola mobala abi problème ezate to solola abi yebisa no évolution ya musala kuna na Congo o évolution bien quand na yebisa ka yo tozo bunda kaka ba mason bazo sala boye tozo soma ba kayase tozo sala boye e mati penza obi ke mati nzoka ndeko na biso mobali wana na Kinshasa na ndako o bazo tonga na mwasi na lemba basala annexe moko boye hangar to soki annexe baza eza na ndako moko ya 2 chambres za wana atiki fi wana avanda ka wana atiki fi wana oya bana mibale avanda ka wana do fi wana na ndako azana nido azana ba course nyonso ko azana nido azana nini azana do azana nyonso aza bien la aza pena bien la ba chena mwa bagi na ba latisie do aza bien makasa azolia pena mbongo o ba bazo bukele na nzete do ye pena aza très bien ala ta ba robo yo ba robo Mr Miss azoteka ya zanga kate na ba TikTok azokanga pena photo asala bwe ndeko mwasi tango mobali azaki na kin ameka ko luka ko invest ko sala
ko landela na mobali boyebi ka nde biso basi tozalaka tango yoki likambo ndenge wana azwaki kombo afi wana na kombo na ye na makamne nyos abandi ko luke na réseaux sociaux ndeko na biso mwasi tango aluki garçon na réseaux sociaux ya fi wana mbanda na ye na réseaux sociaux amona ki azuzu ba photo nzoka na kata ba photo moi ba photo moko ya fi wana na mobali wana ezalaki babanda déjà ya cela 3 ans passés babanda déjà na garçon wana na bon tonton do babanda ka penza donc un bon tonton ti abotisi eba na landisi alandisi don bolingo lekai makazi do fi wana azuzu ba photo ya mbanda na na mobali na abombaki tant mobali ya lobi mobali expliquer alobi qui a été voyage l'équipe vraiment bien tala na komi boito komi na niveau boito komi na niveau boito komi na niveau babi OK na linga ito solo la est-ce que oyebi fi yoyo alakisi atali oyebi fi yoyo o te na yebiete abi fi yoyo yebiete fi yoyo tanya mukoko yebiete mobali abite na yebiete abi ya solo o na yebiete atuni na mobali no liboso alobi na tuno na vraiment Jérôme na tuno nanu Jérôme oyebaka pona nini yoke na Congo pona nini yoke na Congo atikala mobali abi ba question ni nango so tuna nga habité il faut répondre nga pona apena posa to sola habité na kenda rapoto tongaka tozo construit toza la makam na biso ba bien na biso na Congo tozo construit et ngai na ona kenda ka mingi yo ozara awa mingi pona osuivre bana na kokeni musala so ki poza na tanto kenda no ensemble problème ezanini mama habité problème ezatena na tuna kage est-ce que olinga nga pena ya solo mobala bibi na linga ko point na lingote so na lingote na vote bana te habité ko botsa bana ya problème te okoko botsa nga bana po to vana place moko mais olinga nga te po déjà honoranga te o sala te ke mobali ndeka sala pona mwasi na ye po to boti mwana liboso to ko mona ngweza normal mais mwana mi balé au moins okoluka ba parents nga mais yo beta ali solo te mais tu vas na nous ensemble ngana tika na nga yo na zela ratano ekoka mais nzoka kozela tana yo ekoka nzoka trahir nga abina ndenge nini susu abi problème toza nango fi oyo alakisi photo oyebi fi yo o te na ebiete mobala zo insista ebiete alakisi mobali ba photo ebele ya fi yango ayebiete après mobala lobi mwasi alobi alakisi sko ba photo ya fi wana na mobali na ye tango babandaka o azuzu na réseaux sociaux oyebi fi yo na yo oyobi ebiete ndenge ni kasi photo na yo na ye abi nazui na yebi petit oyo tango zo tuna ngai na oba na yebi ete pona zala anete oyebi alingi asikwa nga bana ukosa oyebi master na ngai nani oyebi na chakolo kwa oyebi Gilva master ne bazane pe na poto oyebi Gilva fiu albima na Gilva na kin aza mobile mwasi ya Gilva aza mwasi ya Gilva na kin ya aza mwasi ya Gilva oza sûr bongo so na bengi Gilva siko na tuniye aoyeba fiyo obenga epwani woniza makamna yeti za ba faire na ye yo obenge epwani abina obenge po yebisa nga vérité te Jérôme ozobisa nga vérité te abi me vérité ni oza mposa na yebiso na yebisa ke petite o babimanga na Gilva na Kinshasa aza petite mo sa Gilva nga na yebiete abi Jérôme o saka nga zena obenga Gilva na ozobenga Gilva pwani so na nga so likabo ezato eba osola de quoi zone ici alaisi esko photo ya ndenge mobali na babanda ko bima na fi wana ndenge avant babota alakisi tango alakisi o limbisa ngai na lingaki to solula limbisa ngai uza mama bana nanga uza mama bana nangai naza muntu na koisa maki na sala ki buzoba na bimaki na fi oyo meto umela te Toumia na biso te tokabwa na biso déjà. Loulou Panda Love, coucou à toi ma chérie. Loulou Panda Love, coucou à toi ma chérie. Fabien Makondi, coucou à toi l'infinitif et Jiva Simba. Abi onde toza boye tolingana na fiyo mais toumia na biso te na bolingwango tokabwana na biso ezaki na kata ba erreur ezaki na kata ba ambiance tokutana bokutana wapi o tokutana na ngwasuma na ville bato bakena ngwasuma bayebi tokutana na ngwasuma na ville tozalaki mo batamwa po tokabwani fia na bi oyebi ke oko sango sakana nga trop oyebi ke oko sango sakana nga trop donc bino ne bokabwani ni na we kabole bino ote po ezalaki pena ke o mwasi na ngate nga za na marié na ko fana na bobolingo mo boete donc yoso so ko ba g ndeko mwasi mbala mo alexie ba photo na ba video ya o otubala abina na otubala o nani auti ko bala o yoso ba photo wapi abizo tunanga so na zuba photo wapi mwasi a gifler mobali tanwa gifler mobali
et ko pesa moi pito pale e benda kitam moi si mobala zo senga moi si na limbisa nga moi sabina o limbisa oti et lo on ensenga na yo eza moko omoni déjà ndenge osala déjà acte yake oboto botana obana misato sans honoringa yango mutu na comprendre ngo lelo na sali ba analyse makamna na comprendre que olinga ngati ok ko bala fille ya Kinshasa nzoka boboti ne bana mibale obaliye c'est parce que aza bolingo na yo olingi ye yango baliye eza ba posa na yo oza libre Mirengema coucou à toi oza libre eza ba osali choix na yo na comprendre choix na yo mais eloko na kusenga yo ezaka que na posa ngana yo to se séparer na lobia on a kandate na lobia on est l'autre côté tala ndengo po mobali le mwasa zoloba mobali avandi liboso na afukami mobali azolela aolela pena na maya misu oui un bon tonton penda zolela abimis aolela na maya misu ngai na vandi na ebisie azane kimia na ebisie ke nazana kandate tala kaka ke na yeba ki makamango ya cela une semaine et demie tango benga kanga muko benga nga nazaka na hôpital na mbeto hôpital o nazaki na maîtrise makasi oyebi ke nga na chaud mais nazaki na maîtrise o benga même na vidéo na koyaki na sala ki crise wana ya tension pona yo Nandima ki te na onyo so salengai na onyo so salinga nandima ki angote yango mone salenga o salaki mais so moni ke une semaine après na se ressaisi bo na zama kas et ça parce que naza bana na bana camarade nga pesinga conseil bato ba pesinga conseil donc na lingi te to swana na lingi te to bunda na lingi te mabezala naza mama bana yo poza papa bana elo on sala to vana ki na bolingo moko bien to zaki na harmonie makasi bato balinga ki bolingo na biso to linga naki c'est vrai que na famille na yo balinga nga penzate na yebi yango mais yo otalisa nga bolingo mais na famille na nga balinga yo mama nanga so ke Congo alambelaka yo papa nanga azalaka na yo bande kuna bazaka na yo mais côté na yo nde balinga nga penzate bon to yebite point balinga nga te pourtant mususu ba yebeke ozana mwasi na Congo yangwana na yebite eloko na kosenga na yo pona ko bebisa éducation ba nanga te to garder ba relation ya malamu na lingi to sala boy chantier o ezana Congo tozo teka yango tozo teka chantier wana musale matate tozo teka yango tozo kabola mbongo yo zozwa mbongo na yo nga pe na kozwa mbongo nanga pona continuer ko kolisa bana nanga ngai na yo libala ekozala esute ngai na yo to kabwani soki oko permettre nga na bengani yo te mais na sengi na yo par rapport à ndenge naza état on azali déjà naza déjà bien te état on naza déjà bien te kanga biloko o meka ko libérer ndako libéré navana no esprit dans calme mobali azolela okola mwana moki azotangisa limbisanga yo za mama bana nga bina olimbisa yo nazana problème na yote en fait Jérôme nazana problème na yote mais na osenga na yo o libérer esprit nanga mais Jérôme soki ozo umela koza liboso nanga nazobenga mbila sikoyo ngana yo tokokoma musika tokokoma musika Jérôme na sengi na yo tikangai na minutes oyo po bana basi bakomi alerté bana bakomi o paniquer déjà ngana o gifle nde na beti o gifle ndenge ozolela e ko traumatiser bana nga na éducation to pesa bana Jérôme na o permettre te mais Jérôme o tiki na motema nanga pasi oyo tiki na vie nanga na ebite na nya o réparango mais merci Jérôme. Et l'on enseigne à yo esprit dans les habientés. S'il te plaît Jérôme, meka kobima. Tika no bilamba na o yo zo no ngata mukonsus. Zwa o moneza est important, est essentiel pour ozala ba musala okendaka. Kanga biloko okende na yo. Jérôme aboyaki suka nango abimaki ake. Tango abimaki suka akepe na hotel to yebite. Ndeko mwasa lobi miss de miss. Niveau to komi yango wana. Azwaki ndambo biloko na ndambo biloko ne musweza na ndako mais en tout cas na okoko vanda ti donc ovana na mobali o ya trahir ngati pour l'aide abali ngaite donc o la qui sait déjà que banana e ko considérer ngati mais tant ake na kina che zemi e ko ko suka kana zemi na ko limbisa mais likolo nango a honorer mwasi ya makango libanda a honorer ngate donc c'est que considération ezate bolingo ezate na ko vanda na tamu na ko vanda kana libala te soki esimba te yango na che mobali libanda est-ce que na sali mabe bana nanga na ndako awa bayebi ndenge ngala papa na bango to bundaka
baebi comment ndako na biso ezaka na harmonie miss eza na kutu te ke mobali abimi po pesaka ye te mobali abimi abi non miss na pesaka nde na kopesa na sala nde na kosala ye mpe mobali nanga sala oyo akosala aza genre bamibali oyo soki ata ata ya mokie il faut participer na ndako asalaka nyonso na ndako asalaka tozalaka bien miss tozalaka bien apena bien nayebi te nasala nini ndeko na biso asala nini akontinue na décision na ye po eza ye mito ovanda na libala la famille de miss ndeko na biso na mito ovanda na libala eloko basali eza choc mibali mingi bazosala ngo basi mibali botikaka kokomisa biso baplace oyo bokomisaka biso wana liksolo oyo eza mobali mutasali mwasi mabe yango nani nasola na bapapa na biso nayebi ke ozala mwa pasi na bapapa mingi bachange me na bapapa misusu oyo motema na bango ekotutisama na lisolo tosololi ndeko na nga mobali bozonga nsima ntango bosalaka biso mabe ezala te ke booganye biso ezalaka ke boamita mabe na biso eloko yo ozosala nga kanisa ke yo oza na bandeko ya basi ndenge yo osali nga boye un jour ekozongela yo oza na bandeko ya basi kotala teke mpo bandeko nani basi nyonso babali nde olobi ke ya bango basi baza na bango na mabala me eza na façon mosusu nzambe akofuta bango eza na façon mosusu nzambe akofuta tozofana na bamabala tozobota bana basi ou tozobota bana mibali mpona nini bêtise na yo papa eyo kokita ntina bana mpona nini ozofongola baporte ezalaka nini papa ezalaka nini yango mama il faut pas kopesaka bachance ebele na papa na libala na famille kopesaka bachance ebele te mobali soki alingi yo bozwi temps ya koyebana soki mwasi yo yebi soki omoni temps ekoki loba na talela ye ke asala signe ke aya kose présenter pa na bino eza bongo otaleli ye nano soki mobali akoya se présenter so abetaka masolo mo boye kena ya mpo ayebi ke obotama na nzete te oza na baparent na yo papa nyonso alingaka mwana na ye so ake na libala alia mbongo libala na ye papa nyonso alingaka bongo aboti mwana ke na libala to mwana boti ayelakisi ye koko babali mwana na ye sikoyo ndeko mbasi ntango biso topesa bapapa bachance ebele tala place sikoyo tokokoma tala eloko ekomeli ndeko na biso ya mwasi abanele ekokipe te alobi ke mobali akobala ye kaka ayebi ke babundaka na mobali na ye babosaka na bango bauti mosika ti baboti bana misatu ti bakendaka misala bakendaka bafeti bavivaka vi na bango ya bien ayokaka ne pete ko mobali abimaki mobali azwelenga nga makangu donc rien à voir donc batana na bango na vie moko ya normal mais nzoka mobali akoma na ye deja mpuku aliaka na ye sese donc ti awutaka kini tia ya poto mobali basola mwasi na ba WhatsApp basola na ba video tindelanga photo ya mikolo yo telema boye panzana boye tombola lipeka mikolo yo komi ndenge nini donc mobali na yo ya ndaku ayebi mwasi mobwe na kini ayebi ba partine tout ya nzoto mobali na oti ovana na ndaku ayebi ke chéri na yemo azaka na Kinshasa mobali pe ya mobwe na ndaku mwasi wa vanzi mo pas zui mwa susiko akoti mwa susiko kola mbeto akanisa bolingo na ya tiki na Kinshasa akanisa pe ofia nazo sala nini akanisa peke ero na pekise akanisa peke na ote ko gangela petite wana na kini esaki abimara te mais abimi donc ayoki pe zuwa ayoki pe mabe mobali pa vandi kola mbeto yozo yeba te na ndaku mobali avandi kola mbeto azana ba souci azokanisa ozoyeba te mobali akanisa nini so mobali akanisa yo te mama mobali azokanisa nde bolingo na ye ya Kinshasa azokanisa bana na ye ero so balali to bosala nini azokanisa ba Hermeline azokanisa gelon na ye junior na ye na Kinshasa so azosala nini ponyo pesa mobali ba chance kopesa chance mingi te igeti neza kopesa chance mingi te balobi photo za la patiente biso basi toza patient toza na soumission toza motema munene mais ezana babiloko mususu ovai na ndaku mama zaka misu makasi misu éveillé koza misu makasi ka te pona otonga abatu pona ofinga abatu zalaka éveillé na kati ya libala na yo c'est vrai confiance est important mais collègue qui sera confiance over te likola confiance te motoza fidèle c'est Dieu qui est l'ami fidèle nzambe nem ta fidèle à kosate azara simali lobana ye à kosate mais biso nyonso ba humain
tozana balokuta na mabala na biso mo balokuta mike zalaka yango na zalaka evela ndelaka mobali balobite ko seraka mobali toni te landelaka soki mutu na o a bouger na nda so moni mobali aningani mo ba signe mike ata makasi te so aza professionnel mais mo ba signe mike zala ba ko bima moko boye ba biloko mo we landela ango et ovani na libala na mobali ko pesa ba chance belete bo sali 2 ans 3 ans une année yo so ba nini ke mariage ko yana ngo kaka ye mo mto ye ba soko balanga mais non maman o l'exhaleur tala siko yo pesi mobali na yo o pesi temps ebele ke ye mo kaka ko ye ba tasko place ke opona libala siko na bongo bolo banini ke libala ezaki ande ko na biso azaki na libala te libala ezaki ande ko moi so azana Kinshasa eza bongo libala ezala ndeko waza na Kinshasa libala eza pona oya Kinshasa ya pone babali waza na poto wa babali ete do libala eza yete bongo bana baboti misato bongo bana misato baboti bongo bana wana ndeko mwasi akoyeko kabwana ke ko bala mobali mususu me bana wana sikoyo bana na yesiko papa wako iya wana wako iya pa ndeko na biso bana misato esa ko vana na bana na bien penza lokola papa na bango batu misu ba réfléchir sa biloko wana tout bandeko misusu baboya kokena ba deuxième ba mariage na bana pona ba genre ba biloko alors ya on a lo bana miss po okota na monde si je savais te mama yebela solola esprit faut développer moi si zalaka misu makasi la famille de miss poza toza la kamisu makasi toza danger te toza ba expert te mais toza ka moi miss to contrôlera moi ba makambo ndenge zo tambola. Donc, il faut qu'on contrôle mobilité. Pour mobile, oui. Mais, il faut abalanga. Oui, il faut abalanga. Et ça, c'est que tu vas libala mo besa mwana te. Tu vas ni na bana tozo bota. Tu connais pe ko sala ba nani ensemble. Tozo sala pe ba business ensemble. Tozo construire, tozo économiser ensemble. Oh, ndeni abalanga te. Faut abalanga. Il faut abalanga. Oh, il faut balayer. Siko abo kabwani siko nande ko mwasi papa. Siko oyande ko bala bana. Oko yane siko ko bala bana. Non, c'est pas gentil. C'est pas gentil papa. Au gâcher ba bonne chose. Qu'est-ce qui et là on y zo la ki que fille o ke ko bala na Kinshasa ndebo vanda na ye. Oyebi bolingwa distance na bolingwa ko vanda tongo midi po kwa bolala na bolamga na tongo bolala bosali est différent kozongo ba vandite koloba teke fi wana libanda wana alandela nga bien s'occupana nga bien a pesa nga penda ba respect bani c'est parce que bozo ata mingite oyebi loko ko yiba neza kitoko mafuta ya ko yibe telisa makasi bolingwa ko yibe zaka gu otambola nzela ozo craquer poni bwana ba limite bwana ba temps limité mais tongo bobeta 1 mois 2 mois 3 mois ndo oyeba comportement fi wana Foso masiko na lemba ba yebiso na lemba déjà ta fille moko a chaud aza petite a chaud oko simba mutu oko simba mitu papa yango bino ba genre ba papa o tant bozo simba mitu na ba poto bozo ko lero simbi mutu mwasi abwa kisio apo yo mutel bozo obimira na batolo ba ke mwasi mabe abengana ngana ndako basi apoto basi mabe avolo ba basi apoto baza basi mabe bo mitala ba comportement bo vivana basi apoto. Est-ce que vous vivra bien à Bassia Poto? Pour moi, ça qu'on vend à boité, mobile, nebo, lingiba, boboti bana, abimisoka, nanda kuboé, to asenga ka divorce boy. So qui au salier ma bête au senga divorce. Pourtant, moi, ça va te monter ma malamunae, à ça, il faut investir, pour ça, ma ramionso. Moi, ça, zo bonne de la pona yo, moi, ça pria pona yo, moi, ça, zalarana au bien, à zalarana, on a n'engue nyonso. Mais t'as la place au soukissi. Awa yo, obimi libanda papa. Koke ko panza mwasi batu sangote po yonde muto zaki mabe yebisa batu ke yonde muto o gâcher o baby sinda kunayo et yeba que le divorce eza échec divorce ezaka échec ezongi saka batu na sima fi wana Kinshasa esika yo ko découvrir mibali na yaka la leba kozongi la ye to esika l'air yo o koma par terre o mona fi na Kinshasa ndenga ko kima yo o koyoka pasi o raisonner mama bana na ona poto esika yo ko kende yo ko koma bilobela to si sa moi sa batu valeur o koma ko bebe sa réputation mama bana na yo ke moi si mabe moi si moko impoli moi si moko boy impolitesse ezawana te
boyeba bozonga asima bozana bande kwa basi obotami na mwasi yeba kovana malamu na batu soko lingi mwasi abatu te papa okobala yete tika ndeko mwasi asala vie na ye bino pe ba papa bozaka so bokabwa na ba mama okolinga te mwasi wana zo mobali mususu okomo sala zuwa okoma ti okomo ya liboso porte ndako ozoganga ozobelela Junior ozobelela bana potala bana Junior je suis là c'est moi papa Junior po mama boyo peso bana po shoko yo sali otiki to mwasi obana boyo peso bana to mwasi tanga bana boyo peso bana o ya liboso ndako Junior c'est papa, Junior, c'est moi. J'ai amené quelque chose pour toi. Regarde la tablette. Junior, tu m'avais demandé ça. Ozo fait la bana, po bana ba yo que lo ma ba sengelo mama pardon. Bana poto, niveau pe balinga ba mama na bango. Bana poto, o ba mona passe na mama na bango. Balinga ba mama bon ba souffrir te. Bana poto balinga ba mama bon ba souffrir te. Surtout bana mibali. Yo zo benga Junior camarade ya mama na ye. Yo asa o trahir mama na ye. Non. Bana poto balingaka ba mama na bango surtout bana ya mibali akolinga te mama na alela ba papa bozunga asima bozunga kasima bavana na mibali ndengeni to bavana na mwasi ndengeni eza mabe ndeko na biso azo passer moment wana na pesa ke makasi na pesa ke aza makasi po aza mwasi makasi tia koma kokanga motema yekuta kanyi motema zeli ata une semaine et demie mobala ina kini akanyi motema babiso to ebite so to geto kama motema nangena tambola na motema moboye nazo tambola kana ya moboye nangemba mbala mo na lancer nangena lancer mbala mo ba bombe anatomique basi musuba okoka ngote na basi oba okoka ngote moi je fais partie na osepela na ngote ngapi na osepela na ngote okomisinga iyolela papa okomisinga bosisinga ime respect nanga bo mwasi na misu na bo mwa ngamoko bo mwasi nanga na mimone kwa na se trahir na mimone on dirait que na sali buzoba après ba camarade nanga après ba famille nanga après batu après bana donc ndeko mwasi atali nyonso wana melo na bisake mama courage tu es une battante tu es une combattante tu es une femme sage tu es une grande dame Olanda miss de miss oza femme makasi nzamba pesa o makasi a continuer sou ko assister yo po ndengo kangi motema oza pena mwasi makasi mais motema na ndengo kangi yango ko tia siko ba problème wana motema te po ko ya ko sala sou pasi dégager pena ba problème wana ndima yango ke mobali auti ko déconner yeba ke mobali no aboti ndima yango soko ndimi yango après au mona ke o apaiser au mona ngo léger mais soki okangi yango na motema nde place epesa ba malade donc bwakango abi miss na motema nanga esala kinga passe mukolo wana après ba quelques jours na okai vraiment passe pona ko saluter mais tito soit no boy na nanga à l'aise naza à l'aise mais passe nanga ka ya moi mukie ezaki to format ki penza couple moko. Donc, idéal. Atindelinga ba photo, abitala ba photo nanga na mobile. Kota na Facebook na beta boy tala biso. Tala mobile nanga ndenga chakanga. Tala nanga ndenga chaka mobile nanga. Donc, tout ça couple mo kitoko miss. Na bina mundi ko abitala bana na biso bangoye. Tiko passe nanga ezaka ke to wumeli, to saima mbebele, to botibana. To zana ba projet kutu mususu yebele. Mais tala place mobile komisinga. Na o regete kutunga te ki ona tula o soki ninte na o regete ka batanyo so to vaini makam to sala minene na ba projet to zanango natali bana na biso ndenge to zana harmonie na yo ki passe na kande ezaka yangwana mais pona ye moko mutu pona zongela ye abia te na ko zongela te yangwana likambwa pasi na yebisa ndeko mwasi ni media Medina ta coucou à toi ma chérie. Sindi mubiala to yebisa bino bosali ba commentaire nga na conseiller ki ye na baki na ye ke azala na effort azala makasi eza makambo yaka achango te na mutu ke mibali nyonso mokili bande moko avanda na azwa tana esoka moni mukula linga bala poto zana ba jeune soki posa ko bala ezali posa nzoto esengi obala siko deuxième tour onde ça la choix ya bien tuna nzambe
tuna nzambe choix ya bien sala pena choix ya bien linga mutu moko ya bien akoya ko honorer so nzambe mtapesi yo mutu wana ako honorer yo rovana bien akoya ko sunga boko lisabana ensemble sala kaka nde choix ya bien ko sala choix ya vitesse te ko sala choix te que pour osana déception c'est vrai que déception pour longolango bien il faut ka déception mobali soka sali yo choc pour longola choc wana bien pour sala bien zuela e mutu remplaçant Chela e mutu. Chela e moi chéri mo bobo solo laka. Ata bo vana nda mo te bo solo laka. Po balobi ke bolingo, pasi ya bolingo, shoka bolingo silaka na bolingo. Shoka bolingo silaka na bolingo. Bako sabino te. Moni bolingo e loko mususu. Bolingo eza makamu susu. E makamu boye oko expliquer mutu te, oko betela mutu te. Po ngai la vôtre na ko ebisa ndeko mwasi ana ke ko zongela mobali na te. Bono so na kata motema na linga mbali wana. Wane zaka ke ba shoka sali kaka ba acte mobeke na lingi osute longwa boye sala boye mais na kati ya motema na ye au dedans d'elle na kati ya motema ye mo alinga mobile na ye yo pekisa ndeni do bolingo mo pekisa muteza te pesa ka conseil menga na yebisi yeke shoka bolingo balongola ngo kana bolingo na nda mabete polo kola ezo dépendre na ba accident ya mobile na e singa remplacer pe un bon tonton na nda mabete bo tenenga rigueur ti bo ba teke miss poigno lobine boite na lobina ye azwa temps na ye toza ba jeune soka kuta na mutu na bien atuna volonté nzambe soki ya lingi mutu wana atuna volonté nzambe so ba ovanda ensemble soki esengi ke nzambe yebise ke ba vanda ensemble linga mutu na yo kotala RT kotala ba nete ezo kipete donc soki esengi ke omoni ke donc dans une semaine il faut linga pour choka bolingo elongwa kana bolingo bibo zo sakana bolingo batu basiba mesana kiko za ensemble batu basiba lingana makasi ndengwana ali moko abeti muninga eloko abeti bora lokoso eloko makasi akei bonga tika ngabwe mende kumosa ko sa AVC. Donc la fille à Kinshasa a fait de l'art zakalaha et sali musala mais papa nde a ko regretter il fallait maman azwa c'est ça azongela yete merci dibata la rose dibanzilwa alobi azongela yete igeta binata ba commentaire awa azongela yete bino bozo pekisa azongela yete abia kozonga te alobi akozonga te atandenge ni akozonga te ngabi pozonga te bien il faut tchela ye mutu moko pembeni il faut tchela un bon tonton moko pembeni o penza que yo ebi ke bonso la kana e bon tonton wana bozala ka boy faut bongo faut bongo mais ko sala sikoyo choix ya mabete ko sala choix ya vitesse te ko sala choix ya rapide te po ba choix ya mbangu yango mutesimbisa batu mutu osali choix mo bokana ete zuata na oza mwasi ya makasi oza mwasi ya ba prière oluka mbongo na yo eloko moko ekobangisa yo ezate zuata na yo soko luki mobali na yo ya bien otuni volonté nzambe na mobali na yo po soko za mposo obala un jour sala mariage ou va na mbayi no mo honorer yo donc faut luka pena choix moko ezala bien donc voilà donc zuata na yo na ebisi ebonga bizala vraiment sage ezana ngote ke ozwa ka mobali mususu ya okota kabana okota mobali na ndako ebebisaka éducation bana yo un bon tonton mo boya propre ya respect o bondo solamino na téléphone bondo kuta na libanda pour le moment un bon tonton kota na ndako te pona obebisa éducation bana malembe bamemangu malembe po bana poto bazana na boba ba keswe belé ba mangala belé makambe belé ayo lobana un bon tonton makamu susu ozomwa ya obebisa suli pour mobali respecter yo na deuxième mariage na yo kokotisa mobali mbala moko na ndako te kanga motema mama bokuta na libanda ba hotel ezanango ba restaurant zali ozobeta tout bozokutana mais tant aucun na deuxième mariage il faut osala sûr que mobali wana un bon tonton ou akoya asala otendenge mobali no asali po mibali belé azana e marié mais kuna libanda azorana e ba makangu. Donc, ti nezo zala esuti. Donc, il faut être sûr que copain ou okozwa azala marié pour yo kolingate ba nyo kola na libala. Donc, yo kila ndeko wana mwasi wazana libala mawa. Na pia ki vraiment conseil to soleil makasi. Voilà, to soleil qui vraiment makasi la famille. Abwa ki sa ye, mimi kaza diabi abwa ki sa mobali. Lokuta komi mibali bazo bo mabiso ndambu moyete mama nanga.
Pasi mingi, Gloria, Charline, détail. Abi, si ça va. Val Mundo, abi, soki eza kisi, azonga, po aza fake love. Abala ki ete. Mena mbimba, mobala na balimde kuna bisote. Voilà. Loulou Panda Love, abi bon conseil. Ouais, voilà. Il get abi maman kozwa siko te bovanda na nous tan. Oui. Balingana na bango soka olingana chéri. Mais ba solo laka, ba pesa na ba mbote. Mama isa masola bolingo te, mama mitema. Il get ineza, mama mitema. Kama mitema balongola ngo kana na mutema bolingo basisa ngo kana bolingo ko pesa ka ba conseil wana te eloko nde ona biso ko sala iget ba solo la kana bango na mutu wana wa zwi soka kozwa ba solo la kae ba seka kae ba pesa na bango ba je t'aime mais wana siko nde ko na biso mwasi azosala banquette ya mutu azo vivre na azanani po okoko longwa na libala moko boenzo ka place okei lisusu oke odinano kana mai donde balobaki okimi mbula okekota ne bali oya okuta oke mobali wana oyo zwi nzoka ye pazane homme marié donc eloko ndeko akosala tango azosola na mutu akozwa toro aluka yeba na mutu wana azandenge nini akota koto tuni ba Facebook ezali ba makambo ebele ba ami a commun omona ba garçon za ami a commun na mutu moboy olandeli ezaka bongo otuna pe garçon na batu moboy oyebi nani master no nani ofanda kote ni basa baluka bongo ba yeba oyebi bien nakini kuna bovana na komi nini mama ya binoko nani otindi pe bandeko no ba ki ba se renseigner ndenge zalaka. Vous comprenez? Awa bozo soana ba téléphone, bozo solola, bozo yebana, bozo kutana ba hôtel, bozo kutana ba restaurant, bozo comprendre. Mon consommé ba benction na fête mobwe, obine naza fête mobwe ba benction toki ensemble. Surtout so bovana ne mboka moko. Toki ensemble so vana ne pays moko. Toki ensemble ba benction na place mobwe. Bimisa en plein air, tout asoka okimate. O ngana linga ba fête mingi te so mobile ba jolo ba noki ngana linga mingi kozala discret na linga mingi ko bimate ngana le te discret nini donc yo vana na ndako oliara na ndako obima libanda te discreté olingi mwasi photo ke na ba fête to na ba place ba restaurant to na ba place musuto ko kepe église ensemble na ko inviter une église na biso c'est comme ça tant ba olinga la bazo solo la bazo yebana bazo pesa la ba conseil ba tant on a pe to yebanaka toyeba na ozu pina tango yeba mobali ozu tango yeba mwasi après wana nde sikoyo nde bangole ba okoma musika soki nzamba osala ndeko na biso grâce ayebise ke oui wana bolingo na yo par rapport ya ba caractère mobali wana il faut balana na ba caractère oyo lingaka mobali wana makamu na yazo sala ozo sepela nango ba comportement na il faut mobali za respect alinga bana na yo poza de ya mama bana donc mobali yo kolinga faut alinga bana yo c'est vrai que za na mibali misuba yaka na de bien okoso kwa linga mwana mingi tango bolinga na ye mama tango okota ndako bani ko gogola bana mibali bele bazo saba donc ba bêtise donc pétage partout ba pétage ezali mais mobali opena linga mwasi so yo kuta mwasi na bana aovana bien na mwasi aovana pe bien na bana pour comprendre que mwasi waza motema nanga bana o bana biso mbali oui faut yo mobali tango zo ya na vie ya mwasi mobo o azali femme azana bana na ye ya ko linga mbana wana na ndenga solo pour place yo utaki ngati na bimisa ki donc soki oyebwe ponga na yambi yo oza lokola mwana bitike oza mwana etike nga na yambi yo donc zara na mama moto ayambi yo voilà donc na ebisi ndeko mwasi azwa tana ye akocha no mobali ndam na ndako te basololaka pona respect pe ya bana pe bana basai moko pusana pona respect bana pona ba question ebele basola nanu soki balingani amena enquête amoni que c'est bon aza convaincu na mobali wana nde place wana sikoyo mobali ayebisa ata la réaction mobali faut ta la peke mobali wana yebisa masolo nini na lingi na proposer yo na lingi boye wana nde mibali to lingaka a proposer yo ke na bala yo na komiso vraiment mama bana nga c'est comme ça okovana mwasi 2 ans 3 ans te mwasi yo solo bakia biso tona biso na mboka poto ngana kendaka na musala mobali pa kendaka musala moi je m'en fous de son argent moi je m'en fous même si il me marie ou pas moi je m'en fous de toutes les façons moi je travaille hein. je suis banquier non c'est pas ça maman quand tu es avec un homme à la maison l'homme là ton homme là il doit te marier oui maman il doit te marier
Parce que vous êtes ensemble. Si ce n'est pas ça, il doit rester dehors. Il ne doit pas habiter avec toi. Non, il faut même pas autoriser ça. Il faut arrêter avec ces paroles-là. Moi, je travaille, moi, je m'en fous. Si il me marie ou pas, ben, je m'en fous. Non, c'est pas ça, maman. C'est pas ça. Tu perds ton temps. La femme est une fleur. La femme est une fleur fololo. Donc, après des années, tu vas te faner. Et quand tu vas te faner avec des enfants, il n'y aura personne qui va venir auprès de toi. Et c'est le moment, ma soeur, de bien réfléchir. Il faut bien réfléchir, maman. Biso to botaka bana, to bimaka mabakila ebele, après to fanaka. Tant to vandi 3 ans, 4 ans, 5 ans, mobali to boti de bana, il faut bala yo. Posuka bali yo te. L'era okende, yo siko nde muto kotika la siko ba use yo, ba utiliser en fait. A utiliser akekuna, atiki ona bana, eza merde. Eza merde. Po yo na ide na ozaki te na posa obala mobali moko boeli susu po abokolela yo bana ozaki na posa na mobali moko oyo akoza papa bana yo bo continuer bokola bokota nani ensemble bokota nani ensemble bokota nani na bino sa pension na bino ensemble bosa la pension ensemble mais yeta wa yo ko baby sa mission na yo ko baby sa ba projet na yo faut telemelango l'air aux sous deuxième mariage on a faut yeba siko mobali nini uva na ye faut parce que mobali ni ozana ye ko pese sous ba chance te bandeko lisolo ndeko na biso ete yanga na yo ezala ka wana ka te to ka mawa pona batu misusu toto lela ka pona batu misusu toto lo bakenga kuto ekomela ngati toza batu tozo vivre la mukili o ekomeli muninga elle de sa part aussi elle tendait à azaï ko s'attendre na ngote mais ekomeli alors yo ki lisolo mi sabetaka awa na beta ba triste réalité tango yo ki boye zwa mayele Zoata rosola mingi na papa dialogue les kaka prière na mabala na biso oui à tous 8 copains chaka copain na la prière à tous na copain chaka na prière ata mobile nwanda chaka na prière nzamba yebi ndenga sala moto grâce yeba ke eloko ekome muninge kokomela yo sokoza mayelete c'est vrai que to kanga ba papa te po mobali so ali la sala likambo atandeni auluka ba moyemo bwa sala biso toyoka lisolo ya papa moko boy papa moko boy na Congo papa na kenda musala sila à 12h 13h azala na ndako mais papa na nzoka bota bana ebele libanda papa na bota bana ebele libanda mais papa na musala sila à 12h azala 13h na ndako pona oloba ke tozaka maili ya mabana biso nzamba sunga biso c'est yango ana kaka c'est que je peux dire zala maili tant que moi si zala maele zala moi c'est ma prière zala forte tous attend sur la ba chérie na ba mibali na biso pour totalisa ba mo ba vérité ba biba mibali baza ko bana so ipeza ka solo to so ba mo ba boya na ba mo ka kokola na yebi na ngati mais yangwana lisula pasi we komi biso na zoya lisusu par la grâce de Dieu au courant une semaine na oya supo la lisulu musuna ba masole belé ya pasi ka te ko kimano masola pasi te ya ko zora no ba leçon à la famille Nanyo Swana Awa, je suis la vôtre Miss Tanya Lom Koko pour na bateau boye bingate. Au page na biso to sola ba triste réalité, to sunga ba orpheline na Congo. Awa wa to sala ba recette, to sala ba astuce, to pesa na ba conseil. Nazo banda kala mingite na ko sala sur les mariages. Na ola kisabato comment ba jeune, baza libana baza na posa ba kota na kati libala. Comment ndeni ko yeba ke mobali aza mobala vina yo. Mo ba biloko mike na to me consola ngoko la vôtre pe na moi expérience ba moi ba biloko mswa mike. Voilà, ah to sunga ba orpheline au Congo. To sunga rapé ba maman veuve na Congo. Ba maman veuve, to comme to sunga ba maman veuve. Na na bilamba roteka, ba roba roteka. On a là to zoteka no. Tant to teka biloko, to teka ba saka ba versas. Na teka ba biloko ebele. Ba biloko nga na teka reza o nga na sana mo. Obi so sombi biloko, sombi okomi na étape mo boya la vie. Obi biloko nyoso yana ona tina tina koma na ngo pambola ba orpheline. Siko ngana mobile na maka mtoko mo sala ngwana ko sunga bana na Congo na mwa mke na biso donc biloko na somba nazoteka yango bato ba somba de biloko a miss bayebi to beta ali solo te soko sombe eloko esuka ka ngana yo numéro WhatsApp eza wana ocheninga mbongo na Western Union na MoneyGram virement bancaire na zwaka mbongo ba nyos na zwa ba 1000 keke ba nusu azangona asombe eloko kamsu ya 1000 keke livre
azopesa nga mbongo malembe ti asilisi na tindeli eloko mutu nyonso azwaki eloko biloko oteka ngo baroba kitoko ya basi ya valeur barobo na lati eza ya koteka le goût de ça eza taille 1 eza taille unique na batwa XS okolata batwa small S okolata M okolata L tande esalinga kitoko na bwakami na tia mwa boucle d'oreille nanga kitoko ya Versace nateka na ba fantaisie boucle d'oreille ya Versace toteka ba fantaisie toteka nyonso ba bracelet nateka ba ceinture ezaki ya ngai déjà porté mais en bon état misusu pe ezaka ya sika yaka tokobanda oteka semaine prochaine azongi mamba oteka po tosunga bana na Congo donc azongi mamba oteka boya robe oyo eza à vendre numéro na biso eza wana taille loulou panda love ma chérie S et kokokao très bien ba robe na biso eza taille XS S M L XL eza size moko ba robe moko kitoko ya qualité ya classe quoi OK Turquie OK Maroc OK Espagne OK Congo OK wapi oza en été la tango très bien voilà oza pour sortir boucle d'oreille moka ya moi mukie otie moi chaînette moi mukie so linga chaînette otie bracelet moi ça mbongo talinga lati na lipapa na Hermès regardez olati boye na lati yango boye na memi boye na memi sac na nga na tie boye. Coucou la famille, comment tu vas? Ça va? Loulou, comment tu vas? Ça fait longtemps, Loulou, tu fais de gros bisous à mon fils. Hein? Coucou à toi, Braken Bayaka, coucou à toi. Yango, oh malalati Yango, Pierrette et Nadine, size S, eza taille unique, ezwaka taille S, XS, ezwaka M, muta L a kolata, muta XL a kolata, moi c'est Zemi a kolata, Yango, baroba kitoko ya classe. Regarde. Ba couleur yango. Sala ba capture tindela nga photo na numéro WhatsApp na biso na ko répondre yo. Voilà, yango. Na li papa no moi kitoko sandal o tima nzaka no propre ndeto linga vraiment. Moi sac no kitoko, tu moi suki no kitoko, la fille basi à classe, boza wapi. Basi à classe Agostino, boza wapi Tania Bayaka, boza wapi. Nasi Mukokote, Hélène Mukoko, ya Fernando Mukoko, ya Rita. Regardez, ya Yolande Simba, Kadi Simba. Botala. Nazo protéger moi bien pour na ligne bébate talaka basi à valeur. Ma grande sœur chérie, hein? Ma samba Alice, coucou à toi, Bénédicte Mundaï, bo salva capture, hein? Voilà, bo salva capture, bo tinda na na mwebele na bimsika ndam. Semaine prochaine tozonge mamboteka. Voilà. Où sont les femmes de valeur, les grandes dames, basi ya malunga. Baroba kitoko yango. Obeyanga mobali ya bati nzali ok na journée de la femme olati robe noire kitoko ya simple kitoko ocheche ba fantaisie nao obima le goût de ça oh waouh comment tu vas je vais bien poni yona bana robe kitoko bosi yango wapi miss de miss nyalo mukoko azo sala biso makamukuna Gisèle Sengo la grande yenanga miss de miss biso to bois kamaka pa miss de miss to yo kamateya to lata to za la pena donc basiko voilà yango sala ba capture mais là te mejo masidi combien te yaka na privé numéro WhatsApp eza wana so ina pesi prix Facebook ako taxer ngai ta la boucle de rayon na lati équipe na oyo Obeyanga mobali ya bansi kakawe le goût de ça eza biloko ebele barobe ta ou de fongwame obua kamina ba fantaisie no la kitoko wana obua kamina sac no kitoko ke Congo lati sac na yo boye vraiment pour ça ba photo pour ça ba capture ngai na kenda kinto na kena ba robo ata 3 ata 4
Nabima différent. Na kuta na bateau. Mono ki na cité du fleuve. Bonjour madame, bonjour madame. Wanangaka boy. Tu na oya. Na beta ngolo la boy. Na sala ngolo la moi boy. Mwana ozo changer ba sac. Leo la ti sac a couleur yo, o la ti roba couleur. Wana ko tia ba biloko belé te. O tika biloko moi mike biloko ba mida ba sala ba mama Denise Nyakero ko, ba mama Olive Lembe au moins à niveau là comme ça bien ouais. Oui bien moko pesa impression mo tu es trop luxe hein. Comme ça. Oui mo oui bien prix mo pena raisonnable mais au bima ba valeur au dégagé. Wana chebwe. Ozui oyo na kisakata. Là tant on a collant pour ça transparent. Na zubwe na betia mo bwe. Ozui ça ko chebwe. Ozo kita la voiture. Ça va? Oh, tu es où? Ah, madame. Ah, bonjour, ça va? Ah oui, ça va, madame. Et, tous les jours, là, tu vas dire na Congoté. Moi. Tous les jours, là, tu vas dire n'était moi. Na poto en été, tous les jours, là, tu vas dire, là, trappe blom, ou lemba. Papa, pas mon là, tu blom, ou lemba, ou tu peux souki no mo boya propre, ou kati souki, ou tu tissage, neka au sala. Ou là, tu robo, relax. Au sala, un mois na kin. Zota bilambo ata 5. Et quand yo journée la kini, et quand yo journée, ba bien en kanga journée, roba kanga journée. Et noir. Merci beaucoup, baby beautiful. Nadine Manyonga, moi aussi je vous aime. Oh, n'est-ce qu'on est qui tourne sous ma casse, c'est un noir, na doré à l'agnos. Boya, ko pesa la ba commande vite, et aussi la mba, on a un bon abatumi sous, bazo pesa, bazo kanga ba robe na bango. Yaka ko somba mbango. Somba mo ata 3, ata 4 ba couleur. Neti biso oyo, par la grâce de Dieu na Kinshasa na été. Au monde la vôtre n'a de changer ba couleur. Ah, peine à rose. Na maboko bazo mona te rose. Robe li sous rose. Et là-bas, côté jaune, côté boucle d'oreille jaune. Vous avez une concordance, vous n'avez pas rose. Eh! Kabwe. Na Congo Kabwe. Ah, vous allez à Bruxelles. Ah oui. Ah, vous tous en Belgique. Oh, oh yeah. Oh, Voilà, tu connais la souka. Il y a Gisèle Sengo. Voilà. Chemise et Versace au pain, c'est à vendre. Dans la chemise à Versace morte, na biloko ebele ya oteka. Eza pour nous sunga ba orphelin na Congo. Biso tamba ba somba bilo to beta ali so libanda ti. Je suis professionnel, je sais ce que je fais. T'inquiète pas. Oyo kaliso pa batuti. C'est entre moi et toi. Voilà. Toi, ozo edende ba orphelin. Ozo ede ba maman veuve. Ya somba. Bato bazana Londres, na ba mbisa okauka ba nzombo na mungusu. Nazana makayebwa minene ya bitoyo. Bato a Londres, nazana ba mafuta ya koteka. Boya inbox. Nazana ba mbinzo ya koteka. Boyebi ke masolo o depuis 2013 yango to salaka. La vôtre à moi ça luka mbongo. Mobile n'est pas luka mbongo. To vanda boyete to luka mbongo. Cherchons l'argent. To za pour sa binemité, nous avons besoin juste de l'argent. To na pour sa binemité, to na pour sa mbongo. To zo ya ko luka mbongo. Donc voilà, il y a ko somba, oliaga bio, lambaka bio nandaku, lambelaka bana bio, lambelaka papa bio, il y a ko somba biloko na yo, c'est comme ça. Voilà, je vous aime beaucoup. Philomena Miguel, vous allez bien. Loulou Pandalove, coucou à toi. Bienvenue Kumbulu Sala, beau-frère de moi. Pesselanga madame et babizou. Jeannette Epis, coucou à toi. Tozala qui est belé. Amanida Cruz. Amanida Cruz. Le cœur de quelqu'un. Donc voilà. Ba roba au Tegezali. Pourquoi pas au soutenir Miss Demis. Bientôt là Paris. Non, il y en a Paris. Ban à Paris. Miss Demis bientôt à Paris. Et le goût de ça. Panama, Panama, bozé à la vôtre Miss Demis. Tonio so balinganga, tout le monde a bien à Paris. Non, il y a ba événement ba bensinga, ba soirée ba bensinga, ba fête d'anniversaire na oya. To ya na motema le cœur. Je vais simer le cœur de Miss. To kutana. Boya osoma ba robe. Moi aussi je vous aime. Loulou Pandalove, je t'aime aussi ma chérie.
Donc voilà, bozala bien, dormez bien, que Dieu vous bénisse. Oui, 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 Loulou, tout le monde, on va se voir bientôt. Tout le monde à Paris, j'arrive. Hein? Après Paris, c'est Bruxelles. Voilà. Après Bruxelles, c'est Kinshasa. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit à vous tous et Dieu merci. Merci beaucoup à toi aussi. Vraiment, bah, top abonné à Miss Demis, la famille de Miss. Moi, je vous appelle ma famille. La famille de Miss Demis. Bientôt là, tout le monde en a bino sur Paris. Donc, Témaka vous. Nabila votre Miss Demis, Daniela Mokoko est déjà là. Voilà, non, matadien est rosta, non, filmé bino, non, snappé, non, bois kana snap, non, landanga mbao, non, bois kana Instagram, non, bois kana TikTok, non, bois kana Facebook. Nyos no sala boano mona, nende ba omema na ba restaurant, nende ba omema na ba place boy, nende to ba no lia boy. Ish, bon mois de mars, journée na biso, des mois de la femme. Tout ça m'a embellé. Tout quand ça ba maman veuve na mois de mars, ba maman veuve. Ba na posa 5 € na yo, il y a 10 €. Boya tout 500 mbongo tout tinde ba maman veuve ba lia. To bosa na ba maman na bisote o ba bota biso ba papa ba kenda. To bosa na pe ba papa te o ba kufela basi ba tikala. Na nyonso wana les orphelins. Ba na bitike to kanisa bango. Je vous aime. Je vous aime. Dormez bien. Bonne nuit. Bisous.